Bonjour. Mbote na bino surtout ba ebolinga ngai, na pesi bino mbote mingi na bino nyo surtout bosepela mama ile ya nitu. Merci mingi na bino surtout bo répondre en présent. Ba o nyos balingaka émission pour prendre pour le mariage. Na pesi bino merci. Bino ba ebo disposer attendre na bino pona kotala to pe koyoka mama ile ya nitu na pesi bino merci mingi. Kani na ba keba na bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino ngwe ba di pour prendre pour le mariage ensemble suivant maman Eliane. Maman je n'ai mon gars. Boni yo maman, so kudaki déjà bokilo. Télémina noté. Bokila sa kunda ki maman téléma la se bokila sa kunda ma déjà. Na me na mai hein. Po mote mezanga moto mingi na me na mai na kitsa motema. Oza mai na ngamo za mai ya mutute. Ya mai na ngamoko. Na meli mai. Paul nakita motema police auto kende ko bete ali sileza moto makasi loko chauffer kinga micho police lango esenga motema moto na benga osa loko senga motema moto yona bini na ba na ko mela mai po motema na ngasa nini motema na ngikita nini ngevivi ko lete wengalo baka na ngalo bi mwana mama na nga melaka mai ifu melaka mai mingi melaka mai mwana mama Vivi ko lete wenge ma chérie moi ça papa Frank qui dit te bénisse tata zam kalo sa kumuna mama ile ani tu bobi to beta basona biso ezala mingi basé na kati ya mabala o mona ka émission na biso ezalaka concept o ezalaka préparons-nous pour le mariage to solo kama kambu o etali mabala. On apprend tous les jours. On a quatre émissions pour le mariage. Et ça la capone à quoi prendre. Bah, au bazar déjà na kati. Puis on a nos quotité. Puis au bazar na nzélé. Ok, de quoi ça nini kokota. À la base, déjà un service traiteur de décoration. La Providence. Moi, je travaille dans l'événementiel. Ce qu'on a pour ça comme on a mariage témoin nanga. Ok, na YouTube au beti traiteur la Providence ou au beti traiteur maman Hélène Nitu. Au komona musala nangai. On a salaka. Service traiteur de décoration la Providence et sali 12 ans. Ce qu'on a un témoignage nango qui est na YouTube, les images parlent d'elles-mêmes. Na pesi merci na bato surtout parce que confiance, bana musala nanga 12 ans d'expérience, 12 ans d'existence et 12 ans de succès na binzamba lola azolo comme nzamba za merci parce que misala auto salaka o ezaka pe na ko bundisa ma mingi to bundisa makape mingi na musala auto salaka mais nde babaka cha mutu cha nzambi soki nzamba sa chelo boko na eloko na yo o eza ya yo nzamba sa chelo boko mokile ko bundisa bato bakoko ningisa yo okokipe ko ningana mais batendinga motema balatisinga zoto pe monimo naza ya Yesu atamusika na boko ya bokonzi na ye po nazala seko ya Yesu yango watabi tumbeleki makasi na banga nini nasimbama na mokeli na nyonso naza na nga moleki me pour l'instant naza nano wana se babengi nga mungwa nasala nini naza kopesa gu na mokili mama Eliane toza ya Yesu. Bomoi nanga basimba te bameki basimi nzambe kino oyo nzambe alobi ekokisa makati nanga naza ya Yesu nde nazabaki mosala oyo eyaka na momekano mingi eyaka na kobundisama mingi me ya yo eza ya yo kande na bi cha mutu cha nzambe. Alors, merci beaucoup. Oh, nyonso pe ba yambi la marmite de maman Nitu. Ezali mwana ya service traiteur de décoration la Providence. Yango e botame. Ndenge na bi ke soko ko yamba bapaya. Mukola lelo ba pesa sublo pas n'importe qui te. Oh, lambela ngai ya nazo balisa mwana te mama ko kanga maboko te. Tango zo kanga maboko lingo pesa musala ba professionnel te ne pa ebozo pe ba problème e belé nde boso kobeta pe ba mabaku e belé soko lingo zo baninga mabeti. Oza ba problème na baninga te ba professionnel bazali pesa bango musala basalela yo. La marmite eza wana soko commandé yango commandé loko surtout yo lingi mama Eliane to sanini akoya ko sala yo livraison ozo balisa mwana yo ni bloka ba bokilo ba bloka mboka ya ba bokilo o ba bokilo ba ya ko bala o ba kolia komiti ngusata benga mama Eliane tu numéro de téléphone eza 06 15 31 69
90 mami lento kolamba okozala livré à temps en heure faut pas na biso tozaka na pousse pas bobaka chanza mulu tolinga bote so tolinga makambo sani ezala kaka tokos soki nazoba mpona mama kolamba nde makambo kolamba boye parce que nazokende kosona bino makambo oyo etali makambo ya kolia makambo ya kolia eza nini makambo ya kolia eza ke libala moko ekoti matata mpona kolia na kokota matata mpona kolia elakisi nini toza na tonton Jean-Marie tonton Jean-Marie aza na kati ya mboka na biso ana France azali en marié tonton Jean-Marie aza en marié na mwasi na kati ya ndako na bana mais botala tonton oyo aza marié ana mwasi na kati ya ndako na bana na ye lokola famille na ye balingaka mwasi oyo ya bala te lokola basepelaka na mwasi na ye te bafamille mosusu bazalaka tellement soudé soki olingi osala likambo il faut bango bapesa accord olingi osala likambo il faut bango bandima soki famille endimi te balibota oyo bazalaka kinzonzi na tongo kinzonzi na midi kinzonzi na poka kinzonzi ya biso bivanga na kinzonzi bato ya ndenge wana bazalaka tellement nayebi te nene expliquer bino ndenge bazalelaka donc po yo bala il faut famille epesa accord po divorcer il faut famille epesa accord po olia il faut famille epesa accord po sepela famille sasa nini epesa accord tonton Jean-Marie aza na mwasi na kati ya ndako tonton aza na mwasi na kati ya ndako famille balingi mwasi te mwasi oyo ya bali ya gu na ye mwasi oyo ya bali ya shwa na ye famille balingaka mwasi te mama ya tonton Jean-Marie baboyi eza bamama mosusu oyo bamatela bana bamonela bana do azalaka mpenza ke oyo soki mama alobi i ezala i soki eza o ezala o ezala b eza surtout bamama oyo bazalaki abokoli bino kaka ye moko asali makasi atindi moko na poto bandi kobenda baninga bamama wana donc baza bamama ko balinga kotika ta na bana na bango te bamama ndenge wana bakomisaka basi ya bana na bango lokola baadversaire lokola bamanda lokola Jean-Marie aya na poto abala mwasi na ye Mimi ndenge abala Mimi libota balingi Mimi te mama pe alingi Mimi te mama lingi Jean-Marie abala mwasi oyo alingi mama poneli Jean-Marie mwasi ya monoko ya mboka Jean-Marie abala mwasi ya monoko ya mboka po babanda koyeba nyonso zoleka na kati ya ndako ya Jean-Marie ba diriger ndako ya Jean-Marie bien lokola Jean-Marie abali Mimi aza ekolo moko pe na bango te famille lingi ndenge wana te alors libota oyo ekoti pasi mpona nini parce que mama na ndenge aza wana ntango Jean-Marie akendaki na Congo mama abalisi Jean-Marie mwasi ya monoko ya mboka mwasi wana aza na mboka ya Congo mwasi ya monoko mboka oyo Jean-Marie abali aza na Congo parce que eza choix ya mama ndalingaki kaka tonton Jean-Marie asala nini abala mwasi oyo ya lingi Jean-Marie moyen asala aza tellement faible pa ya mama moyen asala eza te papa akufa mama muto afuta ba classe mama muto nyokama mama muto atindi ye na poto ye abandi pe kobenda baleki boyebi bato poto ta bayakala kobenda pe baleki ezaki na mwa facilité abendi pe baleki na ye mama azana na bamoye donc oyo ye alobi yango nde famille mobimbisaka nini esalaka mama nde akonzaka mpenza libota ya bana na ye alors tonton Jean-Marie nde mama abalisaki mwasi abalisaki mambweni na Congo tonton Jean-Marie azaka na basi mibale ana Mimi na poto ana mambweni na Kinshasa suwe ya mama alobaka na koki kokufa te neti kona maboko ya Mimi yonga avana kufa il faut yosala nini olongolelanga mambweni awa omema mambweni na poto awa ye aza na Mimi babalani na Mimi akoboya Mimi ndenge nini nzoka aza na basi mibale Mimi na kati ya ndako ayebaka te baprésente Mimi avandaka pa mama comme cousine na bango boyebi ekolo bazala bahypocrite wana basaka makambo bayebana te naloba kaka mbadi kamunu kona kotanga na nga te naloba balandinga na privé omoni mbadi na kotanga na nga ekolo te so ekomi eloko ya bachi na koloba ndenge nalingi parce que nayebi bango bakipa na bamakambo te so ekomi bamongo te bangala na koloba na nga nayebi bango bakipa makambo te bosoye na 12h30 boyokani mais bikolo mosu ezalaka wana bakanga batukanda wana pardon na otanga ekolo yango te mais boyebi bango banga bahypocrite wana oyo bazalaka kwa mpuku wale otya mopepe wana ekolo wana boyebi yango kaka tama poli na Irlande ndenge osika mapoli na Irlande comprendre ekolo yango yango wana ocomprendre eza yango machatani kili pa yebi yango ekolo yango wana oza mo bahypocrite pour bango wana tonton Jean-Marie asali mbweni na Congo kuna bala ko mwasi mama abalisa ye famille pe bayebi baprésente ye comme quoi cousine na bango mwasi na kati ya ndako Mimi ayebi kaka ke mwana mwasi mo avandaka na mama akengelaka mama komone mbweni aza cousine nzoka aza cousine te azali mwasi ya mobali na ye Jean-Marie tonton Jean-Marie soki bakekishasa na Mimi alingaka te bakende na Mimi na Congo akendaka kaka ye moko Mimi pe aba femme soumise baso bayokaka mobali so mobali alobi azoyoka alinga ko contredire
mobali te so mobali alobi azoka ba baso ba bokola bango malamu wana ba ape ekolo monte o penza avanda kenda na libala na nga mwasi mo soumise na bota ba na ngai o ka mobali alobi yango na kosala azotosa mais mama lokola lingi mimi te linga mambweni mpo mambweni baza ekolo moko mpo ya contrôle ka dirige ndako ya Jean-Marie Mana parce que mama avandela bana na ye nyonso mimi aye koyeba ndenge nini likambo ya mambweni na Congo ezwi bambula po ayebaki mambweni azalaka na Congo babala mpe mambweni mobali azalaka nake kotala mama akosomba mpe biloko omona mpe aponi bandeko mpe bakoya na biloko baya kotika oka mpe mobali akosomba biloko ya mambweni azokosa mwasi na yeke te basemiki bitu baye kotika biloko mpona memela mambweni talaka akingelaka mama avandaka na mama nzoka nani mwasi na ye botala niveau ya soko okoti na libota moke balingi yo te botala ntango tobisalaki mabala oyo eza na baproblème ebele eza na makambo ya ndenge na ndenge basombi biloko bakenda na biloko na Congo nzoka biloko bamemelaka mambweni mpo aza kaka na se ya makolo ya mambweni tonton Jean-Marie mpo moya sala eza te mimi aye koyeba kaka lobilobi na mikolo ndenge ba WhatsApp ekomi tout ça mambweni ndenge azalaka kuna na Congo basololaka mpe na mobali mela kobatama mobali mpe apesa ye condition ke na ndako kuna mimi ayeba te ke yo oexistaka soki mimi ayebi yebaki na osili na koboya yo lokola mobali atindaka mbongo mbongo koma apeka na maboko ya naye na maboko ya mama maboko ya mama azopesa mambweni wana mama azwaka mpenza mambweni na mboka ba baso bazaka na mboka nande mama azwaka mambweni na mboka mama ye na mambweni donc mambweni pe boyebi mboka lelo eza neti bamboka nde ntango akala te lelo ata moto avandaka na base air mais ayebi kola ayebi tissage eyaso mambo ntango akala ndenge ezalaka te boyebi ke mokili déjà esi echange mambweni ndenge bavandaka na mama tonton Jean-Marie bakendaka nde kotala nini deuxième bureau na ye premier bureau aza alingaka mimi na ye mais moyen sala bimisa mimi na ndako eza te mpo alingaka ye mais posa ya mama mimi abima mambweni asala nini mambweni akota dernièrement tonton Jean-Marie autaki na Congo ndenge auta na Congo ye na bachemise ndenge za bachemise wana bana mibali wana batongeli bachemise aye na bambwengi aye na bambika biloko mosolo ezali ezaka mbwengi mbika mosolo ezaka nini bawangila yango biloko ayaki nango sikoyo mwana mwasi oyo mimi na kati ya ndako ye kokanga mpona ye kokanga message ya mambweni abi ndenge nini bachemise oyo okenda nango ti lelo namona kolataka te bafoto otindaka bafoto mosusu bafoto bachemise namonaka yango te mpona nini namonaka bafoto ya bachemise te nazo regrete bambwengi wana bawangila bawandu biloko wana efakinga mona azala na mpona lambela yango par rapport ya mutu mosusu ndenge azolambela yo biloko wana asali bazuwa na ye ndenge ezalaka kaka na WhatsApp asali vocal atindi na kati wana bengi chéri na kati etu mobali ndenge ezalaka mwa kidiba toza na telefone okpomba mwa kidiba mo ezanga te na kidiba mo kaka boye telefone kaka mwasi azwaki ntango moka baenvelope bamessage atala ayoka boye mambweni moto aza koloba azosona mobali tanke mwasi akomprendre non oyo baza mwasi na mobali azoreklame ke bachemise wana awuteki na bachemise na Congo kuna Jean-Marie mais ndenge aki na bachemise Jean-Marie mpe bachemise wana alataki yango te biloko mpe nango bawandu bawangila banini nini wana mpe mwasi abwa kaka na congélateur alamba yango te ye aza koregrete ke biloko efakinga mona sala nini nalambela mama Alice Ndombele mama nanga yoka liso mama Alice Ndombele naomela mai mema yango eza yanga moko yebisa mama Nene Ndombele toza na éclat boutique eza kuna na Lyon epa ya mama Nene Ndombele soko oza na posa kolata kitoko na pesa numéro téléphone tout à l'heure na Lyon epa ya mama na biso Nene Ndombele mama pasteur aza na éclat boutique biloko ba grande taille olingola ta kitoko mo likola to ya kitoko ya kingo ya mwa bien mwa baga bien montre kitoko kende na éclat boutique kolata kitoko bato bakotala yo pe bakolula yo penza ata bacholanga nazanga mama mama nanga Alice Ndombele la 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 mama nanga Alice Ndombele mambweni asali bazuwa na ye mimi akangi mimi atali makambo nyonso mimi atala telefone na mobali atala eteli makaka boye mimi nani mambweni atindaka bafoto mona kangi mwa foto atindeli mobali mimi atala baconversation ya kimwasi na mobali
minga na yebi ke mambwene azaka cousine na bango vanda pa mama bokolaka mama nzoka nde mambwene azalaka mbanda na ngai ya solo wana. Mimi akangi telefone ya mobali abina kopesa telefone oyo te. Mimi akangi telefone ya mobali. Mobali azonga ba na bimaki na bosa telefone na telefone te na moni telefone te. Mimi akangi telefone yango naza koloba ke mingi mutu na vi fosa mutu alosambo fo sambela soza ko sambela zamba ko épargner na makambo ebele nzamba banda ko épargner na makambo ebele. Mimi alalaka na ndoto amoni mobali na aza kolata chemise ya liputa. Tant mobali alata chemise ya liputa Mimi alongoli chemise. Mimi alingaka te mobali asa nene alata chemise na ndoto s'il vous plaît. Mimi akamati alongoli chemise wana liputa. Abui mobali alata chemise wana ya liputa. Chemise wana liputa eza chemise eutaki na Congo. Ye moko mobali ayaki nango na bagage na ye. Ayebisi peki aba chemise oyo petite sœur atumusela kinga ya maputa mwasa kamati bloko a classé a bombi mena ndoto alotaka mobali angalata chemise ya liputa Mimi alongoli aboya sanene alata chemise na liputa banda ba chemise na peya Mimi azabaso yo alinga mobali soko alata yimo kwa bongisa nano apesa mobali chemise na liputa sanene alata te mobali ampe ba jaro boto balinga ba chemise maputa te ke o chemise ya liputa na alata ape ba mbali ya ba jaro wana te. Nzoka nde maputa wana soka mobali wana takaka chemise na liputa nde mukolo libala limenge kokufa yango wana. Heureusement Mimi aza mutu alosambo Mimi asambelaka heureusement yango naza koyebisa ba mama ozala mwana moke ozala boyeba kozana losambo vie de prière ezelo comme très importante na kati ya bomoyo ya mutu aka pona libala te eza pona bomoyo nde naza awa jeune na ngezo sala nga pasi makasi mais loko moi kamusinga la Joan Ndombele azaka na 14 ans. La Joan Ndombele kinga na oso na mama Alice Ndombele même si mama Alice na bi mama nazuka jeune zo sala nga pasi makasi. La Joan a eu téléphone. Maman, il est mal. Oui, ma chérie, j'ai mal au genou. Tu as vu le médecin? Non, pas encore, je n'ai pas le temps. Comme j'ai une prestation à faire, je suis un peu occupée. Abi, d'accord, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Moi, à 14 ans. Moi, na samelinga pour na genou nga mona binga bien nzamba lola na siko ka prière oya mwana o exaucer parce que moi no ya 14 ans tala na mutu na ye faut kokolisa pe bana na losambo mama Alice Ndombele akolisa bana na prière bo tala la Joan Ndombele koko ya mama Alice Ndombele mwana mukebo 14 ans asamelinga pour na genou zo salanga pasi tozalaka na vie de prière n'est-ce pas ya be Zacharie vie de prière ko épargner biso na makambo ebele ko yela biso Satan zana pona kobundisa biso Satan zana linga bonheur na biso te Satan surtout eloko aliboso ya bundisa na vie ya moto vie maritale Satan linga ngote alinga ba couple te eloko bikisi Mimi na miliso engam na mai na mupanzi boy na mela so ebongo poani na mela mai na Satan linga couple te linga batu mibale balinga na te ata pona ba couple te yo moko moto foko sambela ka potne to tambola ka boto yebite okokosa bitumba gauche bien droite soko za kaka bitika kwa tababe makambo ba nulukulu ya mabe Satan akozwa yo mais soko za moto mipesa na losambo bondelaka ero niso soko tika na masema makola Yesu nzamba ko protéger yo nzamba ko batela yo. Bible lobi ki ba ko bundisa bino ba kolonga bino te po ba longa yo te faut za la moto za la vie de prière so za la vie de prière te Satan so ki penza le Amélie yo patondi ayeko bundiso akolonga yo mais ceux qui ont la vie de prière Satan akolongo te pona ni parce que nzamba kotelema ma part ça nene akobundela obi tumba pe nzambe alonga kapo aza molongi. Mimi ayeko sala mobulu pona téléphone boyebi mibali ya ceux qui mobali lingo bando yebisa wa vérité so moi mobali abomba makambo Mimi avandi seki mobali pamba te Mimi akeleke pa pasteur parce que bato bana lingoma moko kingandi basambelaka Mimi azoki téléphone akina ngo pa pasteur atali si pasteur pa yoki si pasteur abi oui ou ezaki mosta mobali pasteur ayaki na ndako frère papa Jean-Marie tala problème tozana ngo boye tala madame tala tout ça boye na boye lokola papa Jean-Marie ezaki pe moto losambo lokola mwasi wana bazola ki ezaki choix na ete ezaki guna eki te posa na ete avoaki alobaki vérité abi oui pasteur eza ya solo makambo mwasi na nga kangi mais eza posa motema na nga ete so bana tala ba conversation bozomo ya posa ya motema na nga ete papa
eza ke mama na ngai ndenge mama akolisa biso tozaki na papa te papa akufa kala mama na moni pasa nyokwami mama tindinga na poto nasali mpe effort na mimi mpe baleki na nga mama alingaki aimpozaki nga balisangaka mwasi ya monoko ya mboka lokola nga na boyaki nasali mpe kimwana mobali kiteti na bali mimi yango ekoza problème na ndenge mama azola ngai mwasi wana. Donc ndenge naza boye na basi mibale mimi ayebi kaka ke mambweni ndenge aza ndako wana mambweni azalaka nani azaka cousine na biso azaka cousine na biso te likambo oyo eza ya solo. Tonton Jean-Marie asengi mwasi na ye pardon mama limbisanga eza ngai te eza famille on bike ba famille mususu nde ba gérant ya mabala ba famille mususu ba géraka mabala ya bato ba famille mususu ba géraka ba couple ya bato yana ba famille mususu po olia il faut tout le bango permission po mela utsenga bango permission ba famille ya ndenge wana ezali ba famille ba embadi nde bakana makambo wana mingi botala couple vandaki bien mwasi akenda musala mobali akenda musala bavandaka bien bana 4 moi ça sala kombala ça mais maman a imposé moi bali kaka yefa bala kaka nani mambweni mama bakangana kokota na sama belete tant que yoko kabwana moi si wana te mambweni yako remplacer ngai mais botala niveau ya mama nenga za ko imposer moi bomoni pe mwana mwasi bayepe mobali ayepe abali yo aza kovanda na espoir kelobi akosala nini akoya poto pa mobali na yazali ayebi pe ke mobali azana mwasi meselo bakutime na ndenge ya bamboka na bango lokola mama alobi ke yefa bala mwasi oyo alingi yefa sa nini ase soumettre soki tonton Jean-Marie aza bien aza na vie ya bien mosala ki malamu nyonso eza mpona ni parce que mimi aza mwasi ya losambo yango wana azali bongo soki mimi aza mwasi ya losambo te nde basi bapanza na kala nde ata Jean-Marie asazwa likama parce que mama na ye avandela penza Jean-Marie na mutu. Effectivement ndenge nzoto ya teke nzamba alakisi ke mobali alinga alata chemise ya longoli ye ezalaki nde délivrance pour soki kaka alata chemise wana na nzoto nde esikaki yanga bosana parce que chemise wana ezalaki travailler chemise wana basalaki yango bikilakila secret ya mama na mambweni basalaki bikilakila mama sali bikilakila batongisi chemise apesi na maboko ya mwasi ke yo sala nini pesa na mobali na yo potango pesa mobali potango mobali akolata abana komona kaka nani mambweni asa nini aboya mimi motema nyonso asa nini ekende na mambweni yango ndenge naloba na bino boye faut qu'on sala attention soko oyoki aza cousine aza landela penzo oyebi eske aza vraiment cousine aza vraiment cousin moto azovanda na ndako bandeko mpe bacomplice soki ndeko azokende kongo bayaka mpe kotika biloko ya mwasi na bango bazokosa ke bazomemela cousine na bango nzoka biloko ya mwasi na bango parce que eza libota moko eza na secret makasi libota mo vraiment eza na baembadi baka na secret ya libota mo vraiment eza na secret makasi yo na ngana yebisa bino kende kozotalanga ozala mwasi ozala mpe mobali surtout mwasi batela libala na yo na prière matin na prière ndeko moko abondela pas de pitié pour les ennemis bobambaka bango mopanga bobwakelaka bango mopanga bobwakelaka bango kake ya nzambe batela ndako na losambo mibatela na losambo nde totambolaka boye miso nyonso ezotala eza miso elingaka yo te miso ata biso ata nde toza bonde bato bazotala biso bango soto balingaka biso te ce n'est pas que motu nyonso avandaka na tali mama elani to asepeli na ye non bango soto basepelaka na nga te ce n'est pas que motu nyonso avandaka na tala Irène Masiandoki azosepela na ye te bango soto basepelaka na ye te mais natala kaka po natala me na motema alingi yo te mabi nini atala yo kaka yango wana il faut kosambela il faut kosambela komitika maboko ya nzambe nzambe nde aza protection na biso nzambe nde aprotegeaka biso kozala kaka lokola ata babeko mitika kaka welewele te mitika na maboko ya nzambe libota nao na maboko ya nzambe bana nao na maboko ya nzambe mobali nao na maboko ya nzambe mpo soki bitumbe ye nzambe alotisa yo ndoto ndenge alotisaki mimi mobali alingi alata chemise ya liputa ye asali ne alongoli chemise ya liputa yango nde ezalaki délivrance ya mobali na ye mpo soki kaka alataki chemise wana libana bango yango kofa parce que makanisi na ye nyonso ingaki kende kaka pa mambweni parce que eza chemise moko batravaillaki yango mposa nini eboma mpenza libala ya mimi na tonton Jean-Marie mpo mama alobi ke alingi te akufa tika Jean-Marie na maboko ya mimi makambo naki nango tosala na bino lelo yango wana mpo na lelo tosuki wana kaka nde nalobaka ke Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzambe kalo sakumuna nzambe alibeshineni bana bete bye bye.